ya yolo ya yeza ndimo ezali lokaya som mangomba oyo balobi basambelaka nzambe basambelaka mingi na bible balobi okosambela som 120 50 fois tango nyonso kosambela som 120 50 fois na prière moko non som ezali nzembo David ayembelaki nzambe bino orale bauti koyemba nzembo biso tauti koyemba nzembo wana toyembaki baukumisa nzambe soko yo na luyimbo na yo omoni esengeli uyimba lokola luyimbo wana korale yembaka to lokolo ezobisa yembaka okoki koyemba me yo kokamata te banzembo nyonso ya David yombala nango ekoma ya yo ya kosambelaka kaka yango David azalaki na situation na ye David lokola azalaki roi bazalaki koboya ye na bato na ye bon abana osambela na nzambo turu yo bana osambela ye eza roi makambo oyo eza koloba ese kokani na no ya David donc koponama ye yo koyebisa nzambe mana makouta na yo moko nte okoloba na papa na koloba na ye makambo mingi makambo oyo koloba eleka mingi te na losambo ezali te lokola nzungu moko mama alambaki biloko aye na yango na meza mpo ya ye na mobali na ye e biloko wana ezali mingi ntango bakolia bakotonda mais vraiment bakotonda ya soko tikawa mama alambaki biloko kantite oyo ayaka nango na midi et puis bandeko ya mobali na ye ebele bayimi ntango ye mpe akoluka biloko mosusu te kaka wana ntango bakolia ese bakotonda biloko ekomi moke moke ntango ezali kosenga epai ya nzambe kotia basujet ebele na priere moko ezali malamu te kamata sujet moko to mibale alors au maximum misato soko ya urgence yebisa na nzambe po quantité ya puissance oyo ya kokitisa mpo ya likambo wana na ngonga losambo na yo wana ezala bien réparti na makambo nyonso okoka kolonga noki lokola oyo aza kolia po atonda noki na ntango ya kosenga epai ya nzambe kosenga makambo ya désordre te désordre ezali nini mama moko alingi abala alingi mpe abota lokola azali secrétaire ya mokonzi moko quelque part alingi mokonzi atinda ye abanda na société na bango ezalaka na poto makambo misato wana alingi abala alingi abota mpe alingi lokola azali secrétaire akende kovanda na poto eloko nini ezali prioritaire na makambo wana yo mpo ya yo mama wana tika nao likambo ya kobota parce kobota il faut ezala na mobali yo lingi nabala nzambe nabala nzambe nabota nzambe nakendela no ekobonga te sambela moko kobala lokola kokende na poto kozala secrétaire kuna ezali incompatible na libala te puisque omoni te balingi banombe bato kuna na poste wana ozali kowela ata soki okenda poto okoki kobala kuna te donc okoki koloba yango mibale nabala nakenda mpena na poto parce que soki obali te batindi yo na poto kuna okontinue sikawa makambo ya poto esi esili okontinue yayo ya kobala obali to mondele to moindo kuna na poto ezali malamu makambo wana mibale ezali incompatible mais oyo ezali incompatible ezali nini il faut nabota mpe nakende na poto nakobala bala d'abord soko sobali senga sikawa obota bato basusu aza na classe asilisi nano classe te bayebisi balobi mon cher bazali koengage bato na mosala mais lokola formation na yo ekokani na oyo bazali kotuna na profil ya baoyo baza koluka kuna
esengeli osala nyonso ye sika wabandi kosambela nzambe ifo kaka nazwa mosala mais uzwa mosala yo silisi classe condition kuna ifo silisa classe osengela nini kosala te senga osilisa classe olunga mpe nsima ozwa mosala teo alors mpo te nyonso ebanda kokende moke moke okosenga olunga na classe osilisa malamu mpe soki osilisi nzambe abongisa mpo te omela te ozwa mosala oyo wana ekozala malamu ozali na ino na classe ozosambela mpo ozwa mosala soki nazwi mosala ifo baengage ngai kaka directeur obandi kotia wana na ino baengage ata koengage te ozuwelaka okoma directeur donc yebisa nzambe makambo na yo na ordre moko logique oyo yo olingi baevenema wana esuccede okoki kozala mbala mosusu ozali kosambela mpo ya makambo ya misala na yo to ya kobota to ya kobala e oyi kozwa na journée wana likambo ya mama na yo azali na pasi sika ifo sambela mpo ya mama na yo alors tika makambo ya misala na yo ya kobala na yo na ya kobota na yo tinda losambo na yo ntango nyonso ngonga nyonso ya losambo epai ya nzambe mpo ya koyebisa ye likambo ya mama na yo sambela na motema mobima tika basujet mosusu parce qu'il n'y a pas d'urgence mais santé ya mama na yo ezali oyo oza kowela mpo urgence eza toyokani nango naino korale yembala yembo moko mpo namoni bato babandi kolembe mwamba na choral na le biti na moni bato baza kolemba bango balembisi bango lisusu bozo mona kote yimbo mo ba ko ni bane bale bonge mbote na bino lisusu bomoni te loko kola la sali wana yeah likambote sikawa bolamuki na musibi le sambo ozali kotinda yango koyebisa na nzambe oyebisi na mama Maria oyebisi na Yesu na ordre wana nde nzambe alingi olobi na nzambe nyonso ozali na yango osilisi okatisi epai ya mama Maria oyebisi ye nyonso ozali na yango osilisi oleki koyebisa Yesu nzambe azali kopesa biso obligation ya koloba na Yesu te to ya mosusu bango mais lokola bango bazalaka na ye kuna mais tokoyebisa bango ezali te lokola nauti na ndako nayebisi na papa makambo ngai nazali na situation moko difficile bon nazangi mbongo nazali kokende sikawa soko bakokanga ngai nayebi te pesa ngai mbongo papa alobi oh mon cher ngai naza moko te akopesa yo oleki pa mama sikawa nazomona pasi bakokanga ngai mpo naza na nyongo mpona futi mama selibuya alobi kende nakoyebisa papa na yo zongela biso ate alobi mais ntango ozobima okuti grand frère okutikani otikani obi grand frère ngai nayaki na pa faire mpo ya makambo ya mbongo oyo bakokanga ngai mais alobi aza na mbongo te minga nani koyebi te esi nongo nakota bola ntango obimi kuna olongwi kuna oya okuti awa okuti baoyo basalaka epai ya papa basali ya ye ya kala ayokelaka bango mingi obani olisa bango obi joseph ngai nakei
mais naza na problème monene na uti bibisa papa alingite na bisi mama vina zonga lobi bo yo lokolo saka yo na yo zaka sekete na eme yibi zo ba tikinga ba ukanga eza songi na ye o oza bibisa kala ngo tango komi na libanda wa okuti oya sukola ka voiture ya papa alinga ka mingi po sukola ka voiture bien obi o yaki otela bisi on a yaki mais pour naza na problème o bu ko bibisa papa o moni nge to zai ko bibisa na wo ba to wana po bango pe ba ko ka ko alerter ye surtout pour insister. Il faut y aller avec les camoyo, les kayaki, les camoana pour ça n'a été. Bon, baro kangaye, alors qui m'a dit, mon collègue kangaye. Tina, tu y es saka, na Jésus, il y a un habitant avant de cailler dans Zambé. Tu le vas à mourir au centre. Bande qu'on a vu son bouillard, ils ont les akakuna nanda. Bon, la vie, ça, la dingue, la dingue. Parce que tu n'as confiance, c'est pas ça. Tout est ici, on a vu, ça y est. Oya patron na yina kembeme na bosani tango mwana yake hivi singa hii c'est mardi vraiment soka za mbongo teba ukandai. Ah oui mais lui il doit se débrouiller seul. Au cas lui mais patron so bakangi ça son ya yo hein ça ça ka bote. Bon voilà tina to yebi sakabasu souvent. To lobi na Nzambe, to lobi na mama, to lobi na Yesu de konabiso, to yebi si molimo mosante, to yebi si basante, to lobi na ba ange. C'est la bakoko ya biso malamu basali saka biso mingi soko tosili ici tokosukisa kaka na ye ezali se lokola olobi kuna esili obimi libanda obandi koyebiso oyo ezali libanda okomi kuna oyi te nakende boye te parlofone ezalaka wana obeti susu pa nana kodima wa papa ngai nakei me kobosana makambo nayebisaki yo te obimi ok voilà tina tosambelaka ndenge wana kosambela koloba oyo nyonso ozali na yango meme oyo okanisi ezali mabe loba na nzambe puiske ayebi yango nakamata mama moko semeki na ye ayini na songi kalakala oyo libala oyo ebalema akoloba mpe na ye azoloba yango kaka ye moko libala ebalema kala eloko moko te kaka bilamba eza kosila mwasi moko sa yoki ayebi eloko nini balobi wana nkanda eyeli ye alobi tombeli ya ngai ya cuisine natobola ye na libumu to naluka poison na bomba ye to ndenge nini mama wana bandi koyoka na 4 meme mama kokamata poison te kokamata mbeli te kosala eloko te me yebisa nzambe wana loba nzambe oyoki makambo marguerite alobi aye yawa mpo ya kotia trouble na libala oyo yo nzambe ondimaki te biso tobala bana yo nzambe moto opesaka abandi sikawa kosalela ngai babote nzambe nkanda naza nango nakoki kotobola ye mbeli nzambe nakoki kotiele poison me nalingi kosala yango te nape nyonso na maboko na yo salaka oyo ko ngai nakomi komona mpasi koyoka soni oyebi uta ngai nabokami nalongola azemi te naboma moto te nasala boye te nasala boye te mais ntila nini ngai naza kobota te nzambe yo moko oyebi ata biso kolongolaka bazeba te osalaki nzambe yo wana tosalaki na bomwana bakosaki ngai esika wana ye koyeba te ezali mabe nzambe bongisa poto elakoka kobota marguerite ayoka kaka soni ebongisama ndenge wana oyebisi nzambe nyonso orepete pa ya mama oyebisi bandeko na nyonso na yesu wa molimo santu basantu na banzelu na bankoko ntango okei mpe oyebisi nzambe lisusu ngai nakei me natiki yango kaka na maboko ngai na mama wana soko omoni ya mama wana aza koya motema ebandi kobeta ezalaka bino boyebi motema ebandi kobeta ntango motema eza kobeta loba beteka sinya komi nzambe ye wana yebisu rappele yo wana rapidement kaka ekoma mpo na yo likambo ya koyebisaka nzambe ntango nyonso loba nyonso me oyo wana bosi boyebi yango nakobanda kobenga nzambe ndenge nini mpoti ayoka ngai andima ngai na audience oyo ngai nayi epai ngai soko totali na hôtel de ville bazali na bajour d'audience epai ya gouverneur tokei epai ya commissaire de zone azali na bajour na ye audience peut-être na chef de quartier azalaka mpe na oyo aye na basociété bachef nyonso azalaka na bajour d'audience ezalaka bote epai ya nzambe losambo ezali likolo miso mais afixe nde baheure
ya kokutana na ye